Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite bachekayo. Donc tout ça m'a pas Manzuzi, Tokos, Manzuzi m'a plein à craquer, bouillé, bolé. Tozo lia taba, tozo mela, tozo chez Manzuzi, tozo lia kitoko balobi taba kwanga, 20 zali whisky zali nyonso zali avec Edino image na l'élite. Et ça va bongo, ça va bongo. Au week-end, moi taba chez Manzuzi ça la bien. Donc sous tozo lia taba kitoko, ça la Edino image. Donc ils sont yawate, osate. Tu n'as pas de kin à Bisoko, kin, à Kedaka, l'argent qui sont montreux. Ah, Manzuzi, où mais là, mais. Je dirais à commencer. Manzuzi, Tolian Tabato, c'est là. Paris en haut. Toza na Edino image, pas Manzuzi tabalengi. Toza qu'on invite tout le monde, pas Manzuzi. Tabaki Toko, Kolia Kitoko, Maramboto Kitoko. En tout cas, je vous invite tous à venir chez Manzuzi, à Sarcelles. Terrain de Angoto, ok, soit. Pas plaisir à trop, on a ce pays. Tant que Bissot Banjilo, tu crois? Ngana uti Canada na ye donc na l'air kitoko. On est là toujours, Paris c'est Manzuzi. Moi c'est moi qui dirige Paris pour l'ambiance. Toujours dans la démbade. Paris c'est comme ça donc c'est chaud. Qu'est-ce que tout le monde nous a appelé puis à Paris. Donc Dieu ça bien donc dans les bons trucs au palais. Donc c'est la question comme on peut le. Boya tu vas à Paris. Bissot déjà. Loko yandi ya baba ya mère yende mudakami masolo la kata Paris oyeyo donc idi loko bla ya photo continue voilà nene za la délivrance de salama o bozo mona ba anja nzambe nzamba njili yeyo. Bienvenue sur www.visionnewstv.com. Balobi mikolo yo système kaka ya dio nangana Edino image et komi opesi mbwa boy mais nazaka nga moko te toza na Edino image naza pena mutu moko ona lingaka mingi libondas yaka na libondas Pati libondas jika yo ba jika nini NJ4 cadence info promonde makambo siko yebsanga na minute masole zawa c'est ababiga ne Babi équipe de France de la SAF dans minute yo toza na Villeneuve Saint-Georges to moni ba joueur sa père ba Trésor Brader Mavinga Brader ya nan Brader yoka ba joueur sa père Brader oh ediga mokonzi oyo sa biso ni Brader Mavinga oh ndenge za bo organisation sa makasi na Villeneuve Saint-Georges bon talaraka elo rajibe piana na équipe de France de la SAP on monnaie ça loisir le dimanche tu as peine bêté tu respecter la relax mais on va t'arro ah ouais ça soko kimi mo mko le mili bana ko kota po yo muta mulai nazo zela nanu ba dela ba bima wa ba kife malenga ba Cyril kinda ba Patrick ba bima ponga na kota donc scénario fa bima nanu ata bokuta donc à 5 minutes au bimi et ça loisir sont aussi si to Tanzania la sepeli donc talande to so tia bango bika la trote bani oh parité. Quand tu as vu ça, bango Paris à partir aux Parisiens, il faut pas faire la makoutou na bango yoka. Check. Merci. Alors, minga behate babine yene boss de boss. Ya solo. Ngara sa awande. Edino image. Image kuti ye kana makambo ne Paris. Tu binote. Tu veux des images. On a cameraman, on a journaliste, on tu vois. Vraiment. Kena ndata.
Jise Mwanda pe azawa. Donc tozaka ebele Jise Mwanda. Yo na ebike bokoka koloba te po bino bo bata makana sima. Bango ba bata makana sima melelo il faut loba. Jise loba ba yoka o. Ouais, na sepeli dino image Edgar. Terrain en haute. Na batoye déjà membre bandé. Na banazaki un peu fatigué tara ba reportage biso samedi tout le monde en a raté mais na salle fort na na vie 9 Saint-Georges parce que oza makam na biso. Ya mo na ye. Merci beaucoup. Merci Jise. To sepeli bango baza bato aloba te mais lelo alobi quand même bino mo boko juger so alobi bien to alobi mabe na ebité. Te to ezaka te que to zaka ba héros d'alombe to loba na biso pe mais to bi muna mutasa musa na ye. Cameraman tika na sima caméra journaliste panza lisangu tozo ka information na bangai na héros de l'ombre na tika na ngakuna na mais sobo lipe na comme journaliste na bando simba lisangu na ko simba na ngapona loba pona loba nga na sepeli vraiment na moni Maya Kampongo na ba na sepeli merci beaucoup vraiment Jise Mwanda tous ensemble Mikolo na oza yaka Lionel yaka na oza na ba cameraman tellement ba lobaka te bango ba lobisa biso makasi na mito yaka Lionel Maya Kampongo bango ba lobisa biso trop soto zolo bango ba olobi mabe olobi boy yepe lelo aloba ba bata manasima mais lelo nazo lobisa bango edino pe akwa ko loba biso pe to za caméra edino pe akoloba Jise Mwanda sima déjà caméra edino pe akoloba na sima bango to allez Lionel Maya Kampongo bino bolobisa biso na sima na mito yo okobisa biso nini to za wapi to ko sa nini elo ni za to passer matin na biso normal ya solo ouais. Siko yo na minute en tant que cameraman au moins nini ndenga na lobisio po bino bonyoko la biso na bono au moins na ko gate soni fo musa na biso me soni mais ça va quand même na lobi quand même alors nazo ben edino image aka yo pe fa loba lelo ba cameraman tout fo ba loba edino image par exemple sanga Congo lelo yo ozo loba edino la message nga ko loba te na panza dia sango Congo lelo to ko panza sango omoni ndeni to loba za pasi te ngai na message nga na ko loba parce que to za ko loba te to ko bata mame to koma ko loba voilà ba pesa biso mo nzela ngo to loba to koma ko loba alors so to za lelo eza na bokasité ya association za ba ko mo ya jibe yo na kona bimbo benga tete to soyez eza mabongi landaka Edgar Mokonzi eza mabongisi ya association za bakuzinga ya maître Tigre nde sengeli esali ke batu nyonso bozomona na terrain lelo to sangana lokola momesano asala yango chaque année yango lelo ba lion de la presse bayaki lelo ba sauvegarder événement oyo vraiment maître Tigre on est ensemble atomo na biso te mais tant to yaka to tsaka mo ba print na biso yango to yoko ta ba print lelo sango na yo panza na mokili mobimba terrain Ville Saint-Georges na ndimango te o ndimango ta motema mabe c'est que na ngo sango alors ballon de la presse nous na pesa mambo te passe boali Edgar na tikelo musala nao na minute yo équipe ajibe batie ba saper bi marqué zaki orge albi pe na mona zane corrompu côté équipe ya jibe donc vraiment tozo tourner siko to landa match yango ezo beta mandele nini tozo mona ba saper na suka nango ba ko beta nini to yebite so ba beta ba didas to yebite donc na mito na tikile et d'une image micro na caméra ameka ko balancer to mona ba image ya Ville Saint-Georges merci merci tout ça toujours na parcours là to commence à jouer à beti 5 minutes à bimi 2 minutes à bimi 3 minutes à bimi to ça na yawa a pesa kombo na ye a pesa impression à match na ndenge ya moni na terrain na ndenge biso ba supporter to mo libanda ezandeni mais faut expliquer biso ouais César Bol Sengabi brigadier à papa chéri match ezole ka très bien malgré tout équipe de fan de la SAP ngana ba on a évité ceux qui ba chaki na la poto bien bon moni na beti donc il na d'autres qui vont mangu na to beta mais ba poto ba ngone qui makasi mais malgré tout petit frère côté na PC Makambu a che bango to mener 1-0 on est très content de ce bango to gagner bango pe match s'il peut être mener 1-0 to gagner bango toujours après na suka programme ezande bon après il y a un match de gala et là qui match ba pièce pe
Donc match à l'élo. Après match à pièce. Bino na bango. Biso na bango ba pièce l'élo. Donc après match on a quelque chose s'échanger na bête ba pièce na zone. Donc match à l'élo dans match na ba pièce. Est-ce au coca na bango? Na ba pièce. Mais na ba kamu na palais. Bango ba yebit. Ya solo. Na ta bango mokoti. Petchana yo yebit. Na yo. Yemo ka yebi. Na otake bango tout à l'heure. Après match na okota palais na bête ba pièce na zone. Tala na kata tereta na mutu ba beti ba yoji do ba beta na ba yoji na match des garçons na ba cavale na ba beta on après match. D'accord. Tozo zelo tout à l'heure. OK. Merci merci ba kemita to zela après mita to merota la pe ba joindre ba kemita to tout na bango moyo eza makasi ete eza makasi na ibite se bazokoka ou pas. Merci. Kimbangu. Vous en avez joué? Si, ndete bon Edgar, yo bigaka. Donc et d'une image na pointe. Vous en avez joué? Si, on a beta balé. On a joué karaté ba bo vivre là on s'appelle France là ndenge zala. Yo mo yo moni, kana gaucher. Moi de la kangi défense au chabité. Au chabité donc. Baba. Bon, nous sommes boyés, match ça bien, donc nous deuxième mi-temps. Nazala bi, nazala bi pas mort. Bala Paris. Ngako koma ngote ngaka mtabareta biga. Na kota na beta na soma moko na beta. Bon moi touche. Masala ngo yango équipe de France. Mama yango. Tete, bika premier mi-temps, deuxième bon mona siko. Bon pour la tête. Top pour la tête, deuxième mi-temps bon mona. Bon mona mambezo le cas. C'est jamais tout ça, on est ensemble. On est ensemble. Voilà, vraiment, tout ça n'est sengo. Tout le monde a équipe de France, bah lui, il y a bah ça perd, bah il y a sa personne sanitaire, bah il y a sa personne sanitaire, na muda mulai azawa, maquille la pomme azo ça la mais bah encore au théâtre habité, bah il y a sa personne sanitaire. Et d'une image, je vais là bah on se match à mon accord, c'est bah zozo en deuxième mi-temps, total égale caneni. Merci. Bon, merci toujours na poursuite na biso dans terrain à Villeneuve Saint-Georges, toza na maman moko babi. Maman Frazi soko lié biloko na ye na ndako banolota banolé asusuté donc toyoka mère ndenga zoloba to meka kolanda ye asa biloko ndeni na bataba bakamundele ba projet na kamtu osana besoin traiteur donc Saint-Georges batbaze belé bon comprendre tellement ba commande les belé a comme trop saturé alors babi na Villeneuve Saint-Georges kaka yo moto bi kolamba osala ndeni po yeba kolamba ya koleka ba maman ezaka humilité kaka soza ja aimable olinga batebele epesaka baexpérience ezomata nzambe mpe azotyaka loboko ti mais ville à part awa na ville Saint-Georges kolamba no ezali bon à part kolamba nga ville Saint-Georges nga traiteur oyo bato bayebi nga naza moto événementiel nalambaka bon bato tu bayebi soza mariage baptême anniversaire je suis là pour vous Vraiment, merci. Maman est passée à ça pour la biso. Je crois peut-être ba contact pour na bateau, ba link ba contacter pour na ba traiteur na yo ndio ça ba service na. Bon, garçon tanga contacter ngai numéro na 06 12 26 85 92. Je répète 06 12 26 85 92. Merci.
Merci. Boyoki adresse maman Pesbino ba numéro contact boza na berger à service traiteur bo contacter n'hésitez pas azanae abordable à solanae très bien donc si vous goûtez biloko nae bo banolo tay na ndako. Merci. Oh mais papa de Tango tobina kikebona wengeye yeki bisho wancho tobina kitisela tosonga na zitu zitu tango la malebe wakaloko sobole o manile sinon là-bas sobole iya maguru dobole iya lili ya bebe sobole sobola dobolo mane sobole kita bisikita hey mane dobole iya ya grise deliège ilele na ilele mana yo loba kolo terrain ne biso bana 9-4 bana 9 jours bana yo la ngoko tolingi batu baya ka ebele dozala zala ndenge zala on est là et puis nos images Willy Sionga les longam na boboa kare pas et puis nos images Willy Sionga l'exclusible qui ne saute jamais WS voilà pour tout et d'une image na face na boire au WS ça aux amis wana ça la bien ouais amoni to bois qui était donc toujours continuer dans ma soirée mais donc il sera la sable ils sont fait le roi de la sable tout le monde a une terrain pour occuper pour appuyer ma masse à la bête quand on va rouler quand on va gagner tout laisser mon là et d'une image fait mais dans un an tout lier ça y est malgré la bêtité mais on peut être tout en blanc alors bah je suis naé donc à ça ma casse tout lier ça y est na façonnable mukarafe artiste le mikolo yo yei André c'est faux signaka kufi biso ba peso so makambu donc ti yango na plus toujours continuer makambu wana respect edino image lili ya solo edino image SS collection TV un peu de London to foulier edino que le likolodi edino image SS collection na katia aleli edino image pendant tango ya Congo mais façonnable nandimi edino image pendant tango ya Congo Moi c'est arbitre. Mobile na yo abebisi match à bato po ani. Oh babeti kitoko. Mais ya ballon c'est ça va bien bébé fallait ballon siffler ba hors c'est la caméra. Et babeti kitoko match l'équipe bien kitoko c'est 4-0. 3-0. Mobile na ça moteur ma paix. Gabé André. Yo comment c'est fait tu os siffler ba hors et ça qui loisir yo comme ça mon match à solo pani. Parce que bah ça perd bah ça va jouer bah il faut même ça me toque l'équipe bien donc faut
la servi même petit à côté va mettre mal qui toko donc balle l'équipe bien match ma bila baro normal va tricher va tricher le grand embêté monsieur to mona qui benda 3 personnes match bio tout côté la revista qui bio là papa pour le mona qui comme qui tellement trop toyer loisir hein maman ça peut passer par la balle qui peut passer par là merci Zaki arbitre à ce match. Donc, Capet qui choque. Chakirumba. On chantait comment? Non, mais ça, dans l'association, la visite, on a raté personne, 12 personnes, on a raté. Il est fondateur Rico Boss, on a Capet Kitoko, président Chakirumba. C'est bien, c'est bien. Alors, Nazana, qui caque ça? Qui caque c'est bien mon boyé, qui caque c'est Mbote à trop. Dans la Sarbatola de la patrie, bon, Bissoto Abata BCBG, Eviga soutient toujours. Mbote n'a pas tout, Mbote tout, surtout Bandal Nde Makambo. Bandal Nde Makambo, sans Bandal Nde Makambo, on se a peu wingé ou ta Bandal. Voilà, il y a le tu peux si banga Mbote. Bah, moi, Moussika Bandal. Trésor. Trésor. Yo moto ça y est la photo. Tu m'as un petit photo à 10 minutes là. Bon, on a mis mon corps, bah continuer mon corps. Mais c'est un match. C'est un match. Le match est la bonne. Yo te veux na yosi. Match. Te veux na yosi. Trésor ndenini. Oh yamba bal. Dans mon enfance, je fus gardien. Bon, na 11, 12, 13, 14 ans. On a un club à Lyon. J'étais gardien. Il y a un logé gardien. Mais c'est quand même ça le bon, c'est gagné. C'est un jeu, c'est un match. Équipe de France va battre pas Turquie. Est-ce que tu imagines qui? Bon, Bichot, c'est un amusement. C'est pas un truc. On n'a pas mis de l'argent en jeu. C'est pas. Après tous les années. Bah forme, hein. Festival. Ok, merci. Aki on s'est changé comme ça. Bon, on a pas forme. Monsieur Azawa, il y a bédité, tout le monde a pas forme en haut. C'est biso toza bana Chakirumba. Donc tu as un président la biso de la outil a autour siffler match, tu as allié. OK, tu organiser qui est loco yo, fallait que batu moko bazala o ya minene ba au cadre ya mboka au 94. Neti ba biso ba Igo Boss tozalaki donc organisation les gars bien, tu sais pas l'équipe de France vraiment nandé makamto bandi bien souki bien donc on est ensemble hein? Donc toujours tozo baké bango bazali pona elamba quoi mais biso toza pona civisme propriété on a posé en akati merci Chakirumba toujours et d'une match Tokyo Zaba Cyril Kina Weston n'est pas Suki Laxa Weston n'est pas Suki et Pasuki moi bangi déjà RK Linga Kota Boye match pe sili ba jeune ayo te albiti ayebi ke moi papa chéri tika ça moi j'ai mon boy yo ebika Simba vraiment Cyril qui n'a pas lobby entraîneur mutabe petit match entraîneur mutabe petit match et ça solo match mais bête mi bien mon moni ah mais ma ramé l'équipe bien ma solo de tamu sika to mona forme siko tu la forme faut beta ma caractère forme mais on est première saison deuxième saison c'est la troisième saison siko parigo tout talent ba nouvelle vague annonce à bientôt nouvelle vague yo yaka lakisa nouvelle vague sinon mubi as de la kurunta moi la musique boye belé deuxième séance à bientôt quoi à bientôt et dis l'image vous avez la balle et la finale de Georges. Voilà Yolo. Baloué va jouer. Baloué va jouer. Bantet, il y a brigade spéciale, il y a JB Piana, BTT. Mais puis équipe de France, Bantet, tout au BT. Baloué va jouer. Donc il fait bon à déjà BTT. Donc Wana, raison Liboso, raison Mi Balepe. Bon, bien Nabisopé entraîneur, tu contactes le coach Nabisopé. Akimité, Azui contre Tanan. Mais dans le loisir, match retour Ezali. En tout cas, mais il y a un équipe de France, tu sais, que héroïne, d'ailleurs, mon Monica Villeneuve-Saint-Georges. Nengue Paris Koti et Yena Villeneuve-Saint-Georges. Je sais pas, l'équipe de France monte à danger. Je crois que vous appelez un vrai joueur. Bissoka va te remettre, mais Monica Luande, Zaïwana fallait s'entraîner moins trop.
mais tozwi déjà G Brade a bédité Adana. C'est ça donc balasima pe na so modogo pa osala donc azuka ma contre-temps ya mo monique fallait coach azala. Siko na minute yo tozabile le toto sandeni. Bon na minute bazo organiser omoni bango bat bayamba biso bazo organiser tomeli mama nini donc après c'est bon to chaka jour retour et là dans la chapelle. Retour est dans la porte de la chapelle. Retour fait na kana biso po koto bakisi na bango ezaki mwa makasi yango bino bopolaki. Retour fait na kana biso ponde po koto na moni bango. Normalement retour fait à côté kuna mais ba obi ezala côté pour voir pe terrain ça. À cas de peso aussi Simamo de staffé. Mais sur le boulet est à côté kuna. Il faut féliciter l'équipe de France moni ba idée à boyer. Eza ba idée moko eza malamu to na communauté na biso. Nyoso bozo mona équipe de France na zaza bango kaka biso biloko ezo sala bien fo moni mo loisir et ça mo ambiance ça mo bien. Moi physique bimisi mo motoki. Physique bimisi mo pépé. Moi 2 mois 3 points ke nango. Moi biloko wana tala la défense ozolongo la quand même. Nana beta nga bale mais yo biga na ba charge do minango ba famille na ba charge belé ma belé mais moi aussi ga matouche alors monsieur na ba botine na ye mais bopoli quand même. Mais c'est normal mbala liboso. Ça fait longtemps to beta bon to besu lelo et c'est ngoto to sepeli de kufelité mais to concentrer sur bien comme ça match retour to beta mais to préfère match retour dans côté. To se préparer bien les retours donc ouais. Ça il peut une image apparaît à Kala ndebo match terrain image venait apparaître à Kala ba terrain Kala dans Paris yango Paris à 6h hein ya Kala peut à l'époque série wala ngala ba ponga na série ya Chirac. Voilà. Nagi sera Chirac, premier mandat Chirac ngala ai poto. Période wana ndesiko bien bon terrain football. Il y a 6h ça va faire Modogo. Biso so 12h. Il y a 18h à 18h biso so 12h ba 6h ça va faire Modogo. Va faire Coxon Maemba, va faire Ege, va faire Franck Foala ba mwana. Alors, impression ndo petit ball au moni ndeni. Non match de kinango bien za loisir. Topoli parce que bango équipe au fait to betela ba betité ba louer ba joueur ba joueur ba betaka total bien ça bino ba to gagner normalement so to gagner parce que ba to fait to betela ba match ba betité ba to fait to betela ba betité parce que to beti équipe d'absolu to beti mais ba betité mais ça loisir trop la match retour après je pense que les gars bien le match retour donc vraiment tozana esengo équipe de France ba beti bal mais bazaki bango moto moi pena ba catcher bato makasi baza osakani na Edgar Mokonzi le boss asonja Eric Makoma za pembeni Eric Makoma impression eza nde nini lelo oyo kotala bandeko na yo babeti bal basaper bata jibe mais ndenge mpe bango baya kotala bino ntango bundaka lelo yo kotala bango impression eza nde plaisir à trop kaka donc d'abord bonjour pour na bato kotala biso Yaka et Sengopo, à la base, Moutoutou a sportif. Tout le monde. Le fait autant pour la Rocky Maka, va sportif. Donc, Ndenge va bêter ça, biso bien. Puis, biso toi, on a ambiance à fête. Été par biso à fête, quoi. Il est depuis tous les à Toulouse, va sentir la binote ici. C'est beau, tiens, en jeu ou pas? On a toujours champion d'Europe. On a toujours bateau au défi. Donc, les colons, qui gagnent un défi. Tu as famille. Mais ma famille est arrêtée. Il y a des vieux pour la ceinture. Mais puis on a dit non. Quand il y en a bino mi balé famille. Et dit non tomo to zane ko takin to adu to boa maboko. Misi. Alors, la prochaine combat est quand? Va combat calamité. Peut-être semaine prochaine pour toi la date. Donc l'obina sur toi. Toi na baninga miso ba ko signer ba cacher na bango na signer nante. Donc on va signer ba contrat na bango ceux qui ba zui nani. Ceux qui ba bengi singai na signer na zui pa kolami. Boye bango mbala moye bigaka. Na yoki le 28 ça va inda ndenge dit no image à le bara ça va inda donc combat de catch Edgar Mokonzi le boss à Sojar contre Ilk Makoma. Bilonga ya dit obike na uta ikini. Na odi Sénégal da. Ilk yo za nango ya pirate ngana za original. Bomona ya Ilk ya pirate ngo original donc nga combat na Ilk Makoma le 28 balobi eza ko inda Ilk. Ouais. Non. Adversaire na le 28 oyebi déjà ou pas? Le coup m'a bien aillé bien dans le pot. Na signé dans le lot mais peut-être dans 2-3 jours tu bah déjà après voilà. Mais au rebunda ou pas? Nga za toujours prêt. On y
nakolala na niongo mbongo mais niongo makofi nalalaka nango te mpona tambola na makofi na wana nzoto. Vraiment merci ezalaki Ilk Makoma les champion d'Europe ya catch donc bientôt bomona ba combat na bango bo sali te keno tozala na bango mikolo nyonso na Vision Ilk Makoma merci na ndenge okotala bande kuno mais Ilk Makoma za paye mongo te na waki mutu moko banolo ba kote le 28 alors le 28 banolo ba eza nini opesi kombo na yo arrivé na yo présence na eza pona nini. Bon kombo na d'abord eza maître Guilin nga na maître Jido na maître ya Ilk na obeta ayebi koto eza polémique te Ilk yaka baluka za pembe na nga Ilk poso alinga beta nga na bare ya monana zela yaka boy Ilk maître ale alobi ye na Jido yo na catch mais akobeta o ya famille na beta mbale belé ngana boy na ko tia polémique na edine match ngana boy ba problème lobanan babiloko azolo boyo ayebi bon finalement mais ça biso rendez-vous le 28 bon rendez-vous le 28 eza ça dit bazo tia balise soki ba tia ba kombo na biso na robeta na miso na bino bomona donc na promete bino na kobeta na ese kao bato baomona baoseka yo za judoka ya za catcher bon eza masano nyonso eza sport tozalaka na papa moko mais babranche ya différent mais keba ke ye aza na expérience à catch yo aza na expérience na judo po ye ring eyebela ye ring etosa ye mais yo te azaba te guruma ayebi Ilk eza solo aza mwana merci tozana maître Alain Jidoka donc ça fait la fierté il y a communauté na biso wana ezalaki ambiance ya télé na biso ezali ensemble donc tozana maître Alain merci pour la intervention. Merci beaucoup vraiment de kolangai na sepeli donc maramboze bela olobela mais tellement tozana moi système toko bengisa ye na invitation na biso tosaka les sportifs en marche hein les sportifs en marche na Vision News et d'une match to bengisa ye amea kolobela biso parcours na ye abanda judo wapi akoma na niveau ni. Merci nakoya vraiment invitation déjà annoncé déjà merci papa merci merci caméraman na biso edino image merci pendant sango merci alors merci toujours na Villeneuve Saint-Georges na honneur ya maître Zaba Kuzinga Tigre Eric Mando pe azawa les jeunes maîtres bon yene makamu ngate yene makamu les jeunes maîtres ye muto yo sakanate faut betelanga Maurice Mikolo o changer yaka abeta Maurice mutu na ye c'est le catch loisir boso abete mabeni neza catch loisir c'est normal et ça le les jeunes maîtres Maurice c'est mon frère massa nanga ma kati ya makila maman ndanga l'homme du moment mais si boy va beta il faut beta rebeka ira Maurice abetara non il faut beta ye ko te poani bon vraiment merci. Je tiens à remercier maître Tigre le grand jeu Zaba Kuzinga donc na bokasi na ende tokutana awa donc boya ebele tokutana ebela bomi mabana ba terre ezali ba tobogon ezali ko sakana ezali donc voilà quoi donc maître Tigre Zaba Kuzinga tous les mois ya août tozalaka wa ba combat catch bino bomona yango donc bientôt ba combat catch bomona maître Tigre Zaba Kuzinga donc nazo tika micro na confrère nanga monsieur Magellan ba continuer na edine match na PC pouvoir Jean micro. Bonjour peuple lingalaphone partout dans le monde. Et ça plaisir ya trop ndenge awa tozana Villeneuve Saint-Georges nazomona bato ebele awa toza déjà na ebino image pe Edgar Vision News accompagnement nyonso epesi équipe makasi awa plaisir ya trop ke match euti koleka awa en tout cas terrain moko mona bato tout bapemi na plaisir bapemi na calme il y a vraiment la paix quoi eza esengo ya to ndenge match eleki awa ba brigade spéciale il y a Papa Chéri, Betty Bale Awana,
Léopard de la SAP, donc équipe de France de la SAP, match et l'équipe qui toko, malgré l'équipe de SAP, l'équipe de France de la SAP va retrouver pour la Mingete Mine, na Libungu Touloumer, ils ont la paix, la convivialité, c'est ça que nous souhaitons partout dans le monde. Mais na Olingana Benga Sikoyo, Moko ya ba joueur ba jogo ba beti bale le o ba bandima te ba kamwe nini bazo beta bale lazana mama na ngaba ndeko na musupe bazana ye kuna bazo solola zaba menga papa français bonjour mon vieux Magellan bazana parigo vieux malenga boni vieux Magellan ça va mais sango ya plaisir à tourner le match et les gars, mais ça va défaite. Pourquoi cette défaite là? Il y a des défaites. Tu sais, tu bêtes à rater. Mais tu bêtes quand même bien quoi. Si. Tu bêtes bien. Il y a le big non, l'équipe de France va fort, mais la capacité quand même. On va bêter déjà, déjà. En plus, moi, la main, ça va tricage. Il va bon. Ça va tricage. Il va bon. Balouki va jouer, va louer, va bêter. Mais puis, maintenant, on voit que presque staff tout va bêter. Retour le chauffeur. Tu continues le bras de ma vie à l'obéni à Kanaï, on va se faire kiss na poto. Frère, mais on kiss. C'est kiss à coach na biso nde sikoyo azako coacher biso bodo chafra ko fere ayete mfumu ayete bon c'est pas grave c'est notre idée na yogi même mfumu falaza la et mon falaza la ko ma oye benam da salagi asala pour classement ba joueur boy Richard Lwemba tala ma mfumu asala Richard Lwemba na kinte Richard Lwemba mo ba mfumu asala asala ya zongi Richard Lwemba Odilo Muzombo mo ba mfumu asala Odilo Muzombo va monani ate on a Saint-Denis chapitre kala melani malenga rufine malenga c'est bon quoi match l'équipe très bien surtout félicitations à la paix au Bosali awawa mais na lobby bana Kivu na bana Ituri kina ba lobby bango bazo bunda bino bozo somba la SAP mais on tala kana bango te bolobi ni voile kamwa sinon on a des gars qui na plateau na monaki simba TTC na monaki nani Cyril Kina apesaki 50 € le batindela bato ya Kivu bino bolobi ni pona initiative wana 50 € ekoka Kivu mais bon un geste eza de geste bien mais gouvernement la biso na fo ba na ota na mama o na ko sunga peuple na biso ba mais parce que moi pe biso to ça na ba famille o ya biso proche pe batikala pe na ba pays ba cousin ba neve ba nièce folie ça peut bango tant que ça peut bango chi parce que yo ro ba no sunga ko sunga su kuna la Kivu ça la combien mais kurutu équipe de France mais chaque mois réunion pour ça la moi geste système photo tina mboka ouais photo na ya famille c'est bon vous savez déjà réunion par la pour ça moi donc on a fait katé na kitaki soit on a comme voilà on va maram tu carré bana Kivu ba ndeko Ituri bino mo boyoki lelo parigo équipe de France de la SAP bango ba ko répondre bino bonjour papa en tout cas la ba impression na yo na makambo tu ko leka awa olobini ni penza pona yo bon mambo eleki awa eza vraiment événement grand événement quoi l'événement est dans la sous à Paris biso toza ba brigadier ya Mukulu to organisaki yango tobeta match contre basaper à Paris basaper pe baye tobeti na bango match esali mo elengi talaka biso bana Mukulu nde Mukulu alingaka balobi bodefaki bajoueur olobini te todefi bajoueur te wana baza bafani na biso baleki na biso oyo balandaka staff na biso quoi donc baza bala pale todefi bango te tosepeli na ndenge bosali makambo na bino très bien la paix et aller ambiance et aller awa ça c'est très bien liloba suka ayo oni bon liloba suka donc en tout cas nasepeli na ndenge namoni bino tout namoni image ya kitoko pardon milinga namoni image ya kitoko namoni image parce que image vraiment edino ezalaka tolalaki lamuki donc omoni vraiment elengi donc olamuka merci pour la awa merci pour la impression ezalaki na makambo uti koleka awa bato ebele boye osalaki ndenge koleka vestinga boye donc impression nango ezalaka tosepeli ato premièrement na Paris mobimba invitation réussi parce que Paris nyonso tu baza awa na kati vraiment ya terrain Villeneuve Saint-Georges tosepeli na bandeko nyonso tu baye tocélébrer na bango ensemble journée yango donc voilà
Donc biso nous surtout vraiment au grand complet quoi. Brigade spéciale. Tout convivialité. Vous savez niveau c'est ça. Tout dans la plaisir vous savez l'organisation. Non, eux ils ont monde à grand garçon, eux ils ont monde à grand garçon parce que tu penses qu'ils monde d'ordre que besoin. Toi ya biso nous surtout ensemble tout se peut la nenga calme. Donc j'espère que Paris nous surtout ça vraiment d'accord. Tout se peut la en paix. Na nenga moro vraiment ya toko, c'est le temps que ba brigade spéciale na ba sapeur de Paris. Donc na moni pe masalanga Chesco Luté Tazawana. Grand garçon, bon Bakengo à côté, donc sans oublier petit Nanga Jansi à côté. Donc voilà, Nanenga bien. Nous approche papa chéri, bisous de papa chéri. Et là on est empêché que papa chéri a été. Bon, au monde Baziwana et ça monde du Mogo donc très mystique. Foyer Bakaka pour aux monde wana. Franchement, c'est vraiment ça qui décide pas ça là. Azaki peut déterminer à ça là dans ma solo. Mais compte tenu qu'à moi bah imprévu, bah délai, bah nini, il y a un moment de mais tu excusez vraiment dans la public ne s'auto bah qui va mon papa chéri, bah mon y était mais tu s'excuser à la prochaine viens aux en la bonne ensemble, n'enga bien check c'est pas pareil. Pour la léopard de la salle pour ben qui bah épée va tout malgré l'entraîneur bah ça là mais impression de ça là pour la léopard de la salle. Ouais, impression là pour la équipe de France de la SAP. Na monaki déjà donc non sentiment trop banama vraiment tu invite qui bango va répondre à l'invitation donc dans les bons quoi dans les bons merci vraiment venanga pour tout manger là grand frère propre il y a des mots tout tempo banini donc merci à toi on est toujours ensemble voilà. Chesco bonjour tout le monde la carte il y a Villeneuve Saint-Georges impressionné bon mon impression juste la CPL à loisir le kinga sali bien malgré le retard la commis présence d'une image en tout cas plaisir à toi on a remercié Souviens Magela Tambusanga Lisango pour les habillés dans Naï. Il y a un cinq s'exprimer quoi. En tout cas, plaisir à toi. À moi, il a allé à Poli. Bon, c'est la match retour. Peut-être qu'il aura l'espoir. On a un match retour aux Alavo. Aux à côté. Retour, on a la Robette pour la choiter. En tout cas, ils ont plaisir à tout le monde. On a ambiance, ils ont ma casse. Et d'une image, ils sont ensemble, au tourner au tourner caméra, parce que mon année, parce que ça est belé awa, parce que ça est belé awa. Non, bonjour. Et là, il y a une impression de la bateau, parce que belé awa, impression de la de l'eau, la carte Villeneuve Saint-Georges. Ouais, impression, elle est événement quoi. Délégation souveraine, la délégation Paris quoi. Bah, j'ai une bête à forme quoi. Les Singamon, on va qu'un bois, attaquant des points, on va bilamba quoi. La moindre la rabette à balle était la rabette à ma balle était maintenant dans la balle et Simbi va ma bilamba à soutenir moi à Mickey mais Robert à balle à moi dire pour la bon on dit que on va être la prochaine boya comprend na ba oya mais na ipe Céleste Niké Sibayaka nzamba poto azimo contre attaque mais aoya parce que on se laisse quand yanga la sema bilamba mbote la takisasa na bato poto na batakini enta na batakini de enta ya rien à dire ba ebi makengo bo silela na représenter là toujours drapeau Milani Boy 1500 rien à dire on est là batandi to sombi na kilo kaza on soit côté ni ngala botami na njini na quartier 7 na koli na quartier 3. Merci en tout cas, Bouès, famille Bouès, Balasima. Tu vas profiter de saluer famille Bouès Nyonso. Bonjour papa. Bonjour maman Annie Sokoto. Bonjour papa. Maman, je te prie comment ambiance dans ma casse de la Villeneuve Saint-Georges. Yo olobini na makambo yuti koleka awa lelo ya ba match ba mama boza ensemble olobini impressionné zani papa na ngai so na biso modelo esengo na za nango moyo yebeza te talaka na poto tozaka na sika kokende te tozofana na ndako kasaba tokaka na kati aquarium sikoyo ba bibisi biso libanda boye tokoleka mupepe nako mona batu na mona kala so na biso esengo za na motema na nga moyo yebeza te tala bakamwa na ba uti mosika bavandi bayoduka ngai Mama Tita, Mama Mado, Nazala Mama Iveti Kaberenge, Mama Yodre Yute, Bandekolanga Bauti Bakaberenge, Musuba Uti, États-Unis, Mama Papa Tonto Versa. En tout cas, bien au moment où on se Bauti Angleterre, Bauti Mananga. My God. Ça va? Tonto Pitchen, Bauti Belgique, et la moi Sinaye. Tonton Vincent azalaka na Angleterre
mama yute na mobali na ye bauti Gabon. Bomoni ambiance elle est à la Villeneuve Saint-Georges, donc c'est l'unité de la communauté congolaise. Maman Mado. Mado Ndeyeyo. Bonjour Maman Mado. Bonjour papa. Na ye Togo pona vivre ango na yo kaka. Na ye, na moni, na vivre ango. O vivre ango peta. Etino, na go vivre ango. Kitoko. O sepeli mingi na ambiance yo ko leka awa. Na sepeli papa organisation boyeza bien. Retrouvailles, na se retrouver, na se retrouver. De souhaiter Bino, bonne retrouvaille, bonne ambiance. Merci beaucoup. En tout cas, tu sais bien, Mamadou. Un jour, tu vas te Togo, tu vas te Kuna. Et ça bien. Après la CPL. En tout cas, tu sais que tout le monde va te béler. Tout le monde va pitcher, va te béler vraiment. Ambiance pesant, ambiance. Tous allés à chaque vendredi, samedi, na dimanche. Comme on a terminé le 19. Titre aussi c'est le 4 août. Boya to sepela boya ilongo, boya to sakana. Et le monde va que Thérèse a les lotés chaque week-end. Ah, Thérèse allait. Ah, Thérèse allait à vendredi, samedi, dimanche. To bandaki vendredi le 19, to lobby samedi, na le dimanche. Allez, boya li sous à partir à vendredi zoya, samedi, dimanche. Malheureusement, tout le monde va te parler de la Scandinavie. Eh, bon, on va pas Alaska. Tu profiter de couper ça. Ça y est, Robeta. Tu profiter de couper ça Germain Mundunga. Mote, tu peux Germain Mundunga, Mote la Ferrande. Merci. En tout cas, courage pour continuer l'unité congolaise. Tout le monde va te péler. Ils ont l'accès. Bolingo Ezali. Voilà. Allez, Mbalassi, maman. Mbalassi, bisous, bisous. Nous sommes toujours à Villeneuve Saint-Georges. Et là, nous sommes sur le terrain de football où il y a eu les matchs. Les sapeurs, l'équipe de France des sapeurs et les brigades spéciales de Papa J.B. Piana. Il y a trop de monde ici, mais ce qui nous impressionne, qu'il y a des gens qui sont venus d'Amérique, des États-Unis, ils sont là d'Angleterre et par surprise, nous venons de voir une Camerounaise qui est là. Je vais vous la présenter tout de suite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, moi je m'appelle Monsieur Magellan et vous? Moi c'est Charlotte Matate. Charlotte qui? Matate. Charlotte Matate, elle est d'origine camerounaise. C'est pour la première fois que vous venez ici? Effectivement, je découvre le terrain pour la première fois. Oui. Et vous habitez où? J'habite Ris-Orangis, pas très loin de Villeneuve-Saint-Georges. Quelle est votre impression pour la première fois de venir d'assister dans les milliers congolais? Mais je suis agréablement surprise, mais je disais tantôt à ma sœur qui est juste là à côté de moi que c'était déjà, c'est une impression de déjà vu. Parce que j'ai quand même sillonné un petit peu l'Afrique centrale et je pense que nous, c'est pas notre culture, nous. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Et franchement, bravo les Congolais parce que je pense que c'est une culture de chez vous, mais nous, c'est pas pareil. Mais honnêtement, j'apprécie énormément. Donc, c'est un endroit de détente. L'après-midi de dimanche, on ne s'ennuie pas, c'est bien. L'ambiance, avec les Nganda là. L'ambiance. Et comment vous appelez les Nganda chez vous là-bas? Nous, on dit les circuits. Nous, c'est voilà, nous c'est le circuit, c'est pas le Nganda. Non, c'est pas en Douala, on dit circuit en général. À Douala là-bas, à Douala ou à Yaoundé? À Yaoundé, au Cameroun. Quand on se rencontre dans un petit emplacement, on dit c'est le circuit. C'est le circuit, voilà, c'est le circuit où on partage tout, c'est à peu près. Je veux dire que c'est pas le même contexte, mais c'est à peu près la même ambiance. Mais ça se trouve pas en plein air, c'est dans des gargotes. Voilà, dans des trucs un petit peu aménagés quoi. Donc, chez nous les Congolais ici, quand c'est l'été, on se retrouve comme ça sur le terrain et il y a une convivialité où beaucoup de gens qui viennent, même ici là, vous voyez, il y a des gens qui sont venus des États-Unis, d'Angleterre, partout. C'est-à-dire qu'il y a un brassage de population, c'est juste beau, c'est juste magnifique quoi. C'est tout ce que je peux dire. Franchement, on se retrouve, moi je disais tout à l'heure, on est au cœur de l'Afrique et franchement, c'est notre culture. Ça veut tout simplement dire que on n'est pas complètement déphasé. Ça c'est beau. Merci maman, on est vraiment très content de voir bolingo moi tout monde on a ba camerounaise ba ko kutana na mine biso ba congolais ezali esengo ya trop mis à part banganda lelo tout ça na milliers moko ouvert tout monde ser na biso tenayo hein. En tout cas, c'est une salle biso comme on a stand Tichabele mama et donc neza on appelle ça na mbote na shikito mushashi no poso ko pese mbote ta ko selika. Gafa pop on appelle ça mbote belé do dedans.
yo za moins totanya la moko yebiti preso shikito mushashino tuza ana baser na yo tukamuka ndenge yo salite tuzana nana lutula ana stand na ye omoni ser baza très contente na ambiance oyo eza awa na ville Saint-Georges ser na biso micro ali awa kombona na mama komona mamingo ya toyeka kosoutenir bafamille na biso nana lutula chicha belesa yango toyeka kosoutenir bango potala kaka ya baete po tosepela na bao baosepela kwa yango toyeka kosepela eza esengo ya tuli komonanaka boye epesa econtribuaka na santé mama opesa bambote na bandeko na oyo baye te bao baye te bayaka po eza elengi mingi donc bato baleki ebele donc soki bandi opesa na opesa ndambo elingana kata donc baleki ebele bango nyonso to bakuku bagros bisu donc bayaka to se retrouver na terrain ville Saint-Georges nde makambo napesi mpe bambote ebele wana vie na biso azangaka te atuta na biso azalaka na biso atikaka biso te nasepeli makasi eza esengo ya dru mama ale courage mbote mama impression eza ndenge na journée oyo alelo ezoleka na journée lelo eza kaka deuxième jour mais tokos nanu bamona te batera boye fo bakoluka okaa na États-Unis awa ezalaka te ya boye bastar na kati bino mo bajournaliste ya danger boye oyo boyeba na grave omo teke mama oyo eza minene eza polémique te metango balobaka Paris c'est Paris ne tombera pas on ne parie pas par Paris est ce que poto eza mibale mpenza mama poto ezalaka kaka moko biso toa na balie parisienne eza kaka na kati ya Paris kaka eza makambo eza te fo ezalaka na porte de la chapelle eza kaka te fo eza na porte de la chapelle oyo ezalaka likambo oyo ekomi kolobama mingi na internet est ce que poto ezalaka mibale poto ezalaka misato totiki bino bainternaute bosala kaka débat na marke na bino biso tozocontinue ser nana lutula aza vraiment fortement occupé bonjour président Pek tosepeli toujours komona awa na Villeneuve Saint-Georges lelo awa tozomona ambiance convivialité yo moni yango ndenge ni ambiance oyo en tout cas ambiance ya lelo place edino image ya ali eza fin donc toye eye kosepela elekala ndenge calme ezali ouverture lelo vraiment nasepeli komona banyonso bazali awa badevue mbumba babiju ya zokando vraiment edino hommage asala mosala na bino nde boza awa bouti mosika to bouti kaka awa na 9-1 biso toaka bata secteur taba baprésident peki na mo nauti na mo toaka bata secteur na mo outi na mo kuna oyo président peki me mikolo oti oleka outi ekisasa ti nauta angola kokunda mer voilà ezanga na ye yango lelo namoni nameka kobima badibisinga bamaster esali plaisir nasepeli ya tro ndenge tose retrouve nao na terrain awa namonaki banouvelle wana ntango mpo ozongi bato basepeli na eloko esalaki ngai plaisir chers internautes na internet fo tozwaka mayele garso oyo ndenge akombisaki mama na ye c'est rare namona moto alobi ke mama wana en tout cas asali mosala na ye akende malamu mpo bazera bakoma odie apris die repris mais ye alobi mama merci mingi na maso osalaki kende malamu nalobaki te moto oyo akomaka boye eza rare abeteli mama na ye bravo tala yango pauti kokende azongi en tout cas pek tosouhaite bon retour président pek na kati ya France Bijou Yazo ambiance oyo eza na Villeneuve Saint-Georges omoni yango ndenge nini lelo eza trop calme eza kitoko makasi bala sima kolinga koya to koya te bien sûr na ozonga lisusu yo olobi nini mpona makambo match oyo toleka rien à dire commenter tokos net na filme eza ngai devre mbumba miyungu devre mbumba miyungu yo yebi tosala baémission trop modoro tia franco fere Sandra de Molokai, Chino de Kin, salut toujours. Donc rien à dire à commenter. Président Peg, c'est mon bon frère, donc rien à dire. En tout cas, on a un commentaire. Vous serez mérité, vous allez accompagner une personne. Il faut dire toujours que vous avez une amitié, vous avez bien, vous avez un il faut le respecter, il le mérite. Il a un chapeau. Toujours. Bonne santé. Ouais, santé tokos ne ozomona donc santé da bien nangola nzambe nangola mvuluzi santé très bien très bien tout ça moi songi nene oyemo lero yo za toujours accompagner to mono yomoko non nga modele na bible Véro mango ala na kini na place à Véro mango ya to bito simba ta bible pour bible ne makambo ya on na bible lelo en tout cas maman kuna ipa la Kinshasa ozolanda edino image na kulutu na yo kulutu magela yo yebika ni to chaka ba très bien bon courage bonnes vacances
Ye papa azali awa donc aza na ye vraiment à l'aise, aza na baninga na ye, aza toujours na Bible na ye, aye kotala bandeko na ye baye kobeta lelo bale awa ndenge obeti te. Non, roi Congo, roi beta bale kana ba roi. Roi beta bale kana ba roi, na yaki na couronne na moni to yaki fa to la 11 na couronne na moni kanga mona couronne. Et on doit commettre sur les téléspectateurs pour contrôler KG. Mais na moni bana mai ba beti na moni de l'armée na moni beaucoup ta pongo, na moni vraiment match qui est bien, na moni bana mai tout vraiment ça va pour tout manger là. Match qui kitoko mais na moni mingi ne ma de l'armée na beaucoup ta pongo. Vraiment to se la présence na awa makila ba champion. Donc toujours présence remarquée, absence jamais de la vie. Maman to peso le sombo théâtre na Kinshasa kuna pa uzali. Biso Totikio champion Ndembala Sima. Bonne chance. Merci beaucoup Kouloutou Mangela Oumela Bible ndema kambo mi idéologie mikolo yo totiki na nous sentir to comme na Bible. Yango zande va seulement dans la couronne na Bible. Mikolo idéologie dans la Bible sentir pe mina nous dimi poto tche sentir depuis 2016 muta longo le yango azate. To tchango na mopanzi ko na Bible na couronne. Bolanda su idéologie. Oui, la roi Congo, Freelance Mango, il m'a qu'il a un champion. Oumela Kouloutou Mangela, il dit nos images. Terrain bien fait, Georges. L'équipe de France, qui est membre d'honneur de l'équipe de France. L'équipe de France, ils ont à Paris. Un match na bata JB quoi. Yango monisco to vai na biso awa. Tozo mela tozo lia. Na ndenga osala te. Bote mingi ne dino image, bote mingi na batete kilo pour passer à peine. Bote mingi na batete ba olanda biso tozo la vie fait. Sans oublier les dino image toujours Roger Sampala la pointe base divisi donc mais c'est le maire nous vivre donc voilà vous êtes intouchables nous allons calme nous avons touché aussi voilà oh Salif il dit une image pendant son mobilité à Batawa les autres n'ont pas le mobile mais on prompteur non mais moi il dit comment d'espèce là mais dans mon bec mon bail is back exact c'est une image pendant son ami à mettre à Kim Kabongo les préférés par contre c'est à Kinshasa on est ensemble à Kim bon séjour qui est lié en général ça bouge pas Kapoulek tu connais là on est chez nous ouais les agents Oya kobala, ona akitisa mote
kaka bale betamaki awa malgré totie babi te mais faut oyeba kaka ke Vin Saint George eza tombé quoi. On est ensemble na leli donc edino image babi kolo bilili veut dire japonais nji na peseli kwa ndenge ezalaka kaka. Oyeka yo kobeta bale to comme ndenge ozate. So la betaki banga babuka kama makolo. Jitel Pinto azali azala nazo solo là. On est ensemble toujours quoi. Allez, bon time sauter hein. Bon frère. Ah, c'est Roma. Tu me demandes. Yankewe. Donc très bien. Toye Bani. Netoza awa Toye Bani. Merci. Mais il est très bien. Et d'une image. Salam alamu ekende. Oyo osa musique osa danser na Paris soki edino image ya salio nini te donc mawa trop. Donc toyebani entre biso toyebani. Merci. Tout pour moi. Oyeba que papa Mbazala ka porteur maintenant papa na ovie mukwambai. Papa Mbazala fut un pote de mon papa. Yenda c'est pour organiser un concert la vive la Tchango. Je sais papa, je sais mon vieux. Papa Mbazala. Papa Mbazala de génération en génération. Autrefois, dans les années 70, j'étais avec ton père. Aujourd'hui, dans les années 2000, je suis avec toi. C'est pour ça que je dis toujours de génération en génération. Donc, voilà quoi. Papa Yoyo, moi, maman Emile, malgré maman Lingaye, ma camoufle, mais tu reviens sur le plateau, tu vas expliquer comment. Ma personne a fait des films, on a une émission, on a tout le monde qui va vidéo, aux années papa Yoyo, le king. Tu vas inviter le plateau, tu vas sur si tu as toujours na Villeneuve Saint-Georges tout à l'heure, na pesa ki micro na confrère nanga ngamo na zongeli micro, na zane esengo ya komona bakacher bazawa na ebite ba yoko sala nini parce que tout à l'heure tozaki na ilk makoma lobaki no toyoko sunga bandeko na biso oyo bazo beta bal ba sepelaki quand même bango baza ba sportif sur côté la pe ba ninga ezala bio pa mais baza ebele tozana représentant na bango azali wa président koloba prêt mais tozana ndoki aleki vampire na beauté na kasa ya kufa mais aza toujours na valeur toujours alors tozana Kadi Kadima YEP donc tozana action Zakoto donc c'est au monde action Zakoto ayaka pamba te présence à action c'est que makameza bien et tozape na bazé belé bago engaye bazé belé ya solo oh awate malembe e banda apeka kawa e ina apeka kawa tala caméra yebisa Edino, baby, alors, ça s'appelle Derek pe azali awa Diana Derek pe azawa bana nous parler du loba na kasi loba bata lokuna koyo on a seulement besoin de quoi moto action zo mona makameza quoi moto donc rendez-vous est à Mokoni. Rendez-vous awa le 17. Awa le 28 Le 28 awa. Le 17 dans le millénaire. On comprend. Bapecho yo. Biso ande keba. Na katira biko na Zaïre. On comprend Congo de Zaïre. Bango baza ba 4h à 18h. Oh. À 6h. Te biso à 3h du matin. Tango bandoki bala muka biso to telemi. Comprends? Kadi Kadima. Taba Kadi tout. Kadi Kadima yeyo. Kadi Kadima. Na yebke côté na bino na yaka mabe passer na lobaka soko simi ba sportif aussi Edgar Mokonzi côté na za penda makasi na bango Kadi Kadima lilobano ezani lilobalanga ezake no bato ebele babimi bakatier da poto ba comité mebele bazo uta Londres pour baya le 28 to bundana bango to représenter bango bakatier vraiment ya suka to yaki ya to moni grand leader ya makambo yo à surprendre biso ya on se pelito répondre que non to yebsa bakatier ro bagoya le 28 na le 17 août na le millénaire na Savini to robetana na ndenge ya mibali ko ba sportif ko ba bunda na ring merci Maurice Loma mwana mama ndanga Villeneuve Saint-Georges à place yindaka ya bakacher base belé Derek ana takina Derek awa Derek moi mbote na bandi bazolanda batuno so mbote oyo balingaka mingi kati
na sepeli mingi na terrain lelo toya kotala match mais naye komona ke non le 28 toza na masolo na kati ya terrain donc moto tokokutana na ye ami préparé eza liboso te ya mpe asuka te action za koto marqué alinga koloba te les gars producteurs, les gars chroniqueurs, les gars journalistes là ayebi yo lokwa na Ikongo Tangesi ya non le 27 et 28 peut-être qu'elle a le tabou là-bas fort non il y a du monde qui comprend pas du Congo. Ah ouais hein? Mais ici c'est Paris, il faut qu'on parle français. Vraiment là c'est pelito non le français mais ok c'est préfère na vice na aller à vice président na Mata les grands champions du monde le président arc-en-ciel, président Rambo, et puis nous avons Derek, nous avons Petit Moebele, Ili, Maurice, Mouchoudan, Choraman, le 28, donc dimanche, on a une démonstration, on comprend l'été. Mais on a un adversaire, on préfère un adversaire. Oui. Ngaye Maurice Loma balumina lukula action adversaire Zanata Likolo Nathalie Noko Puma Noir action à défier yo à lobby ceux qui vraiment za Puma Noir aussi la gâté yaka adversaire na yé et ça yo bon message capté tozaki le monsieuraki oh zamata tozana ye mais yo combat na bando pola est-ce que tout yo bon moni hein toye totalaka ndenge zo les gars ma combat non ya n'est passé au pola kina mata tout est se préparer bien ou pas si kitoko oui ouais non ça penda kitoko non ça penda mata bon deuxième siko biloko il faut penda akola isusu akola isusu pour siko to luka muto yo penda plus ndo kaleki vampire na beauté nga siko na luka siko ndo kaleki mai na beauté nga pena ndo kaleki mai na beauté maître Chora yo bon boya maître Chora zali toza bien alors toza na Maurice Loma mwana mama ndanga Maurice Loma asali soki 6 mois na kin to éviter lelo aye na Villeneuve Saint-Georges maître makoma bano lukayo marga amonio Maurice Loma tozali ne pena kin bo ya solo bozali na kin place bopolaki ngasali 3 mois place bopolaki na kin Maurice Sentire tika ina kin Maurice te parce que ça inga ke na Angola boyaki Maurice go Sentire tika ina kin il makoma Sentire tika ipe na kin na éviter Maurice Loma de retour ba combat kin les gars kindeni. Ouais, bah combat Kini ça va, il est très bien. Bah tout va linga Loma, maître Maurice Loma, mon maman dans l'homme du moment. Hein, donc Nicolo, tout un système qui yungulu, tout yungula. Makambola au Saranati. Moto to kutane Nicolo to la mission va bali donc sentir tikala na Angola. Bunde comment mon Angola sentir tikala pas zombie de Gibambi. Donc là sikoyo tu poser deux ans à sikati. Année on moni terrain à la design. Na mona aussi ba katière mususu pe kuna tala design na terrain déjà na to beta ma image mo bo mona siko ke makambo ezala mwande mususu Maurice Loma ki yungula ngo ezande no yunguli posati ngana déjà mona mama ndanga mona bilaka makambo tunga na sala ba sepela moni melelo na mona lelo to bena ke Edgar aussi bena fufu aussi bena mai na congélateur oye na ngo ba katière ebele mo ba kombo ezao so na bundi bakatiere belé to lambisa bango bafufu na ringa belé ko lambisa bafufu koma na ngwe belé mais na kini na poto so ngam na bandango te ngo ngote ka différent na poto ngam na bandango bébé mon bébé Tala kimia non mo patati Karine kaya mona poto kudera takate donc kuna na ozong so na poto yo ka ba parfait yete ka ba parfait poto moi ke ba parfait za solo ba parfait à parfait ba isemi yake ba gel ba potas ba façonnable parfait riko banga na hote awa eza vraiment pas ici c'est Paris ndemo za la porte même ta commande ya biloko pesi lelo mbongo no kaka awa nyote ya tout il y a des Zara H&M Celio commode Kamaï bilo mala mozali ba
prix n'est abordable. De bana, pote quitter mon akata casa farage mon 48, pote quitter awa. Bana funa, bana wapi, bana Congo mobimba. Awande ba parfait, les secrets des bonnes derrière moi yo Karine kaya femme d'affaires. Pote quitter ni ba mon France pendant na kata casa. Awana farage mon 48 mais maman va de mon baï. Monsieur Tani farage. Farage mon 48 donc il faut qu'on puisse passer au Kitsana. Quoi Gambela la farage. Farage 48, donc tu te diriges vers Charles. Donc c'est ça. J'ai trouvé quelque part, faisant la farage Gambela. Croisement farage Gambela. Numéro 48. Au Sénégal, se diriger vers Chaba. Et pas maman Karine Kaya, femme d'affaires. C'est écrit de bon. D'accord, c'est ça. 798 plus 243 81 49 48 798. Ah voilà, même en Europe on peut commander. Oh là là, c'est du professionnel ici. Hein. Oh là là. Oui, mon numéro c'est 0033 71 53 94 41 36. Comme mon 4 41 36.